bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapana bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete omone te okota mabe na kata ndako maladi kidi kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de quand on écoute dans émission. Il y a femme sage parce que tu as air mon côté, sous poko, sous tongo, yango tu bandarana. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de quand on Olanda. Émission femme sage, nous avons besoin de ko pambo ilanga bino o bozora to ya kolanda. Maman Lorraine Mbala TV. En tout cas, awa ezakaka bonzambe, rien que bonzambe. Po o s'abonner et c'est ngala tabuzoba non tabuzoba te car non s'abonner wana partager na ba o ba s'abonner te ba s'abonner na kata Maman Lorraine Mbala parce que l'internet so lingo so ba abonner belé sala buzoba non ngana sa buzoba te na regarder bandes nanga na regarder bandes nanga na zaka na bandes nanga po nzamba lola lobby akanisela ngai. En tout cas, tout s'abonner, tout aimer, tout partager. Bola monzambe, ezala partage na bisonyo so obozora te kolanda. Maman Lorraine Mbala nzambe nanga abate la bino, mibali basi pe bana na bino bo continuer, bo kende musika bo simba nzete. Lelo na eli bino makambo sika. Na ena di bala ya mwana papa Shaba. Papa Shaba pe a son nom atika kibiso lelo kutime ya mwana na ye mwasi o bande kolela to mona kina bililingi abande kolela lelo za kutime na ye bo kama siko na Papa Shaba na malolo rapport nini rapport ezali mwana Papa Shaba o azo bala lelo na kutime na ye aza mwana nanga na kati na femme sage ba conseil nanga esali ki abakisa un plus pour lelo a honorer famille na ye aza mwana nanga na kati na femme sage donc aza femme sage na femme sage récite ezaka obligé muto ayoka malolo akenda musika parce que malolo azaka toujours na ba conseil e sungaka bato. En tout cas ngana bino to landa feti lo lenge nini koleka ambiance koleka ndenge nini mwana oboro mona ebo retrouver longine tambo e barabo image ya matanga na lelo bo aye wana a honorer famille a honorer libota yango na ye na bino to landa biso nyonso na bino ndenge feti koleka na yamba na roya après yango to partager susu ndenge mamango ekoleka. Merci beaucoup to landi émission. Merci beaucoup. Veuillez vous mettre. Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Regarde, il y a Papa Hervé. Regarde, Papa Hervé. Merci beaucoup, Tofanda.
À tout seigneur, à tout honneur, nous allons bien commencer par la prière. Puisque c'est Dieu qui a institué le mariage. Nous allons recommander cette soirée entre les mains de Dieu. Et pour cela, nous invitons Papa Franck Elessé pour pouvoir s'approcher pour déclarer quelques mots à notre Dieu, afin de le recommander entre les mains de Dieu. Papa Franck Elessé. Kolo topesi yo merci bolimono malam. Olingaki to mona poko alelo na tango oyo pe to assister na culte oyo na boye to bengi yo ozala kati na biso. Zala nzambe na ebandeli ya fete oyo kino suka. Tika kimia na yo ezala na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tebeta maboko, de l'excès Mozali. Et solo, puisque nous sommes rencontrés tous ici pour te honorer Papa Hervé na Maman Nana. Très rapidement, nous allons passer à la présentation et nous serons vraiment très brèves. Pourquoi? Parce que nous sommes à la saison des pluies, nous ne voulons pas être dérangés par la pluie. Que Dieu vous bénisse. Nous la prions de bien vouloir s'élever afin que l'assistance de tout le monde peut te présenter. Sous vos applaudissements, oui. Elle est ses grâces Nana. Papa m'avait dit, hein, selon Yé, la plus belle femme du monde. Ce qu'on peut est un lion. Papa est arrivé à la vie, moi c'est Naïe, avec qui vas-y, Nyonso. Elle s'appelle Elle est ses grâces. Nana, elle est aussi licenciée. Elle est licenciée en relations internationales. Elle est CCK. Donc il y a une relation Nyonso Benza internationale. Oui. Elle est licenciée en relations internationales et elle travaille à style de vie. Ce qu'on appelle style de vie, voilà. Et voilà, je demanderai aux mariés. Papa va sa bouga, hein. Papa fait. Si maman n'a le coco, bon qui t'a côté au bobine. Papa, si ma maman, si ma maman, si ma maman. Papa, si ma maman. Mama ya bana. Mama boti bana ni mambo. Bon.
Les amis de Nana, les amis de Nana, les amis de Nana, veuillez passer s'il vous plaît. Wow, en tout cas, na yebi ke biso so to sepeli, to moni le lengeni ni fete leki. Famille zaki ambiance, makasi, to moni pe grand frère ya papa Shabazala ki wana. O la taille maneti et chemise à pembe ye wana penda grand frère ya papa Shaba. Bon moni le lenge famille zaki ne sengo. En tout cas, na ye kobeta sete na bandeko nyonso ba comédien nyonso ba oboko la bana bango malamu. En tout cas, nzamba lola pambola bino bo laksa bana bino nzela classe. Bo laksa bana na bino nzela église bo continuer bongo nzamba ozanga te ko pambola bino. Mama Flora tangisa ki mwana ye abalisi mwana ye lelo papa Shaba azate mais mwana tangi pe lelo mwana ya honorer famille. En tout cas, eza conseil à suivre. Bandeko la ngai soso abota soso. Libata bota libata. Tango yozo leksa makamna makambo ezanga tina kofinga. Makambo ezanga tina mwana pa olanda lokolo. Mwana landaka lokolo ya baboti na ebana baza ba miroir ya baboti. Bana baza ki talatali ya baboti. En tout cas to kolisa bana biso l'éducation malamu. Inutile koleka ka na internet ko finga mafinga ya soni. Ya kati ya mzoto basi ko finga eza kitoko te. Eza malamu te bana pe ba olandaka lokolo. Mama biso banda ko finga. Ao banga te mama so ki leta oleka na te vazo finga ngapa ata na fingi. Donc oyo zolona yango ka ndero buka. En tout cas merci beaucoup Nebi ke toroya lisusu na civil toya lisusu na religieux bon mona lolenge ni ne koleka to s'abonner à pobo zo ba nouvelle ya sika na chaîne mama Lorraine Mbala aweza kaka bonzambe sans bonzambe lorote na kata chaîne na otika Alexa Buzo ba te pona zo ba abonner kaka ba oba otala nga wana toke na bango musika kaba oba otala nga wana Nebi ke bazara bazora mo ba implice. Bon, continuez à côté la nganja mbozanga te ko pambola bino. Merci beaucoup. Mwana ya papa Shaba oyo aza mwana na ngai. Mwana na ngai na kata femme sage. Mwana ya papa Shaba aza mwana na ngai na kata femme sage. Donc, na ba conseil, na zaki wana pona ko conseiller, ya salabo lelo a honorer ka famille te a honorer nga maman na ye na kata na femme sage. Mokileza mukie.
a honoré nga na kata femme sage yongo akoti na kata ba théâtre non na koti parce que oyo aza mwana na nga o nazola ona sungi na ba conseil pour lelo aelanga libala. Merci beaucoup, bye. Merci beaucoup.